boyei malamu na bino nyonso bonne année pona mokolo ya liboso oyo tofongoli magazine na biso numéro ya yambo na année 2023 topesi bino meilleur vœu bisika nyonso bozwami. Botika to fongola basango na biso mokolo pona koyebisa na bino Église catholique Église universelle ezali na mawa ya koyebisa na bato nyonso pe nyonso bazali ba croyant catholique que Pape Benoît XVI akufaki pe azongisaki molimo na epai ya Nkolo Nzambe mercredi passé pona tina na yango nde topesi bino ba détail oyo. Pape émérite Benoît XVI, théologien allemand, et paiwapi renonciation na ye salamaki na 2013 pour na kotika ebonga ya kozala souverain pontife tope papa wa Roma nde ayebaki kozongisa molimo na epai ya Nkolo Nzambe na âge de 95 ans. Église universelle ezali ko annoncer na nzela ya Vatican douleur ya koyeba que Pape Benoît XVI akufaki. Tosimba que sango ya liwa ekomaki tango kaka bayoki akufi ezalaki na 9h34 na kati ya monastère Mater Ecclesia ye kuna na Vatican. Benoît XVI azalaki à Paris de plus en plus fragile na ba moya suka pona ko se déplacer et sengelaki kaka batia ye na fauteuil roulant mais azalaki ko continuer ko recevoir ba visiteurs. Datant ya 1er décembre a komaki kolakisa elongi tope penza bolembu na na nzoto pe à partir ya lundi matin 2 janvier 2023 depuis naye et ko se retrouver na basilique Saint-Pierre pour na ba fidèle baya ko pesa ye ba adieu ya suka selon service ya information ya dicaster pour na communication ya Saint-Siège Vatican pe Église mondiale Mobimba. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiamponga memaki sango pe message ya chef de l'État et pas ya population congolaise kuna na ville ya Kenge ndeti kaka pona koyebisa na bango ete ba meka kopesa encore une fois confiance na bango na président de la République pona ba élection ya 2023 ba détail na propos oyo. Est-ce que tango basalaga élection na salaka campagne ya président Tshisekedi te na salaka yete metango ya zui bukunzi. Aux précédentes élections, je n'ai pas battu campagne pour le chef de l'État. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, il m'a dit « Frère, viens, nous allons travailler ensemble. » Lorsque lui, il pense à nous, nous dit Congo, qu'allons-nous faire en retour? Nous penserons à lui. Donc en 2023, nous n'avons pas d'autres candidats en dehors de Fachi Beton. Candidat Nabiso Fachi Beton. Boebi papa ya Tshisekedi. Vous connaissez le papa de Tshisekedi, vous connaissez aussi sa maman. C'est mieux lorsque le pays sait d'où tu viens, que l'on sache qui sont tes parents. Ne vendons pas notre pays. Bomba bomba. Dote kisambokate. Kaka yo moko Cambos américain, Cambos sénégalais, Cambos nigérien, Cambos centrafricain, Cambos américain. Président ya Fondation Héritier Piana azwaki libaku na nzela ya micro ya FM télévision pona kopesa bilan ya fondation na pe kopesa ba perspective à venir pe katina yango atalisaki ba réalisation au fondation na ye déjà esali. Ezala lancé depuis début à l'année 2021 na kati ya ville ya Chikapa chef lieu ya plus on a na secteur ya santé entrepreneuriat pe mususu et sala qui appelle na plus de 85 personnes au wapi bazala qui soigné sur fonds propres fondation pe prise en charge na kati ya ville ya Chikapa et pa ya Yemoko président national ya fondation Héritier Piana Pierre. Na oetali quelques projets réalisés et pas ya fondation pe mususu eza en cours ya réalisation acteur monene ya social pe ya politique a relevé qui na presse réalisation ya forage d'eau pe construction ya école oezali en cours pour na ko permettre bana baye bana kozwa accès na éducation mais kasi na ba condition oezali ya malamu.
En dehors, il y a casquette naïe à acteur social et héritier Pierre a précisé que Azali pe acteur politique au wapi na kati ya MLC parti cher ya Jean-Pierre Bemba koti ya fondation oyo ezali koya na rescousse na population et ezali lolenge na ye ya ko soutenir pe chef de l'État. Et Sengeli ko préciser que président national ya fondation héritier Pierre a zappé également directeur de cabinet adjoint, il y a vice-premier ministre, ministre de l'environnement, pays à développement durable F. Bazaïba. Denis Kadima, président Yasseni, a adressé un message de vœux à la population congolaise pe kotalisa ba défi au Seigneur Azali Nango na Itali organisation ya ba élection. « 2023 na RDC zali kotambola et longo na ba élection tope ko kendeka kandenge moko. Vers la fin, il y a année 2022, ndenge kaka ezalaka na coutume na yango Denis Kadima Oazali, président à centrale électorale, c'est-à-dire commission électorale nationale indépendante Seni na Bokuse, a pesaki pe a zongelaki na message na ya baveu Oazali ko qualifié 2023 année ya ba grand défi pour na Seni pe ko retracer ba grande ligne ya réalisation et pas ya centrale électorale. Na malobanaye président ya centrale électorale a salaki mansa ba évolution positive au wapi opération et enrôlement et bandaki pe identification ya population. Tosimba que Denis Kadima a betaki sete na Itali ba perspective à venir ya Seni pe musala monene o Seni azali na yango ko beta tolo ya ko organiser ba élection na délai constitutionnel. Claude Mbouyi moko ya leader ya banga moyo pe ya bana Kinsenso Mobimba akendaki kozwa carte de lecteur pona kopesa exemple ya enrôlement et le kakindenge ni tolanda ba détail na élément oyo ya Torres Atibu. Mwana ya Kinsenso ya solo yeyo kolandisama na appel ya Seni na Itali enrôlement pe identification à ba électeur oaza mokumbi bana ya Kinsenso nyonso alakisaki exemple na ye pe na preuve nyonso ndeti kaka bokundimela ngai te démonstration de force bana nyonso ya banga moyo ba reiteraki pe bazongisaki attachement na bango na Claude Mbouyi pona kokende ko accompagner na centre ya enrôlement ezalaki nde benda biko kozwa idete opesi mwambo aboyi ba jeune balobi ye kaka nde esengeli azala na ebonga pona kolobela bana nyonso ya banga moyo elekaki ndenge nini après komwana ye na centre ya enrôlement Claude Mbouyi a betaki masolo na ba maman na ba papa ya secteur oyo na Itali enrôlement pe na ngambu na bango batalisaki ye ba désarroi pe ba pasi na bango na Itali mitungisi ya mvula pe ba érosion o ezali ko se créame na kati ya banga moyo na maloba na ye Claude Mbouyi a rassuraki bana ya banga moyo ba ye ba kusala choix malamu pona kopona bato esengeli bazala ndenge kaka ye moko esi amipesi mbeka pona ko sauver banga moyo. Libulu moko ya monene esalemi na avenue Kianza pene kokoma na super lemba pezali ko empêcher circulation ya malamu ya mituka tolanda. Tozali na commune ya Lemba na avenue Kianza bisika nini nzela oyo ekomi impraticable mikolo oyo suite na libulu esalemi awa botala bino mokolo lenge nini mabele ezali kolia mape créer pasi mingi awa na butu soki oleki ke ozaki diba keba ko se retrouver na kati kasi na yango to ebite nini esengeli kosala po ete problème oyo bana kosila po esali déjà mikolo nzela oyo babongisi yango kasi ba travaux ngo ezala kaka inachevé to comprendre yango te to mona souvent ba tumbola place wana Bukani emo ba zongsi ba béton ba tche ba béton il paraît-il ezaka ba béton ba chaka on dit ba chaka ngo bien te ndeti awa libulo mona salami awa eza monsieur salama liboso kuna place ba tche ba mabele wana donc
bauti ko zipika yango kala te mususu ayebani. Donc nzela oyo eza nzela moko boye il faut l'état ndenge ebandi boye a revoir partie oyo nyonso. Tosengi na bakonzi baya na lombango kobongisa yango tango eza nanu muke boye po soki ekomi munene ekomaka bafere ya bamillion ekozala kitoko te po ete baurgence na mboka ezali mingi. Pasi ya mai na Kinshasa l'équipe population abeleli pona koyebisa na ba autorité pe régie des eaux basala eloko pona kopesa mai parce que balobaka l'eau c'est la vie. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba côté mususu pe batikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa ple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela. Batu misusu pe lokola toza na période ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque à gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage. Boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Essayez bana pona kozwa soin ya mikili ya poto na Kinshasa. Adresse Semoko Kasinata Moke centre hospitalier Dominique Lecoeur et renouveler encore une fois confiance na yango pona ko servir pe ko soigner ba malade nyonso encore na 2023 oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi
Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Orevaka kozwa succès planétaire pe kuyemba na mungongo wa Johnny Hallyday, adresse Semoko studio Liloba ezawana pona ko servir yo. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Botika to fungola page rose na biso mokolo po na koyebisa na bino mbotama ya site ya Benga owapa botama mokolo kasi to tombelie ba mbotama elamu wana wapi mwana ya paroisse Saint Gabriel moyembi monene la voix angélique Cynthia Benga ya Chorale Boboto to pesio ba mbotama elamu de la part ya Francis Peta. Together now, what's your vision? Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le... Pelisusu Joy Onokoko azali ko célébrer joyeux anniversaire nae mokoelo owapi biso pe libota mobimba ya FM télévision to tombeli yo mbotama elamu ndenge kaka ezalaka champagne ekomela mokozwa DTP ntaba ekoliama na part ya Francis Peta pona ko célébrer mbotama ya Joy Onokoko kwami to pesio ba mbotama elamu. Together now, what's your vision? Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday.
Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le Awande Tosukisi magazine Mag FM ya mokoelo ngai Elvis Meti nazalaka na esengwa ko présenter en groupe na bino ndenge kaka tobandaki na 2022 pe to koti na 2023 nzambe akumisa mapo tozwi libaku ya kopusa na encore une fois pas na bino ndenge bona ne lekaki kasi tozali ko continuer kaka na message de vœux to pesibino ba meilleur VP tozali ko senga na bino bo continuer toujours une fois ko appuyer pe ko encourager na ba message pe ba remarque na bino na Oitali magazine na bino FM Mag bansango na lingala ndenge kaka yemoko alobaka nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre les géniteurs maître Billy Malou à Cleophas to pesibino bambote pe ba meilleur VP to tindi bino boye ba kopesa toujours confiance na bino na FM télévision na boye te to kutani na mikolo mizali koya